basia bamusuba baba $200 bamusuba ba sente ba tika bana baki hotel mafuela ba $500 ya mukie pona nga $500 ekoki pona nga pende nga esimba te ya mukie faut quand même l'autre parce que ba kolenga batandisi ngai dépense au parents basali ngai lekina 500 so nga ke futa parents nga 500 esimba te ko basi ya ville 500 basi ya mboka 200 na yebite moi so sikoyo a bota ba ko bale na boni ko bale zaka na loi te ko bala mutu na mutu bale saka mwana na ye na ndenge na ye ya yebeli $500 kana ndeto za o na conjoncture oyo obali sa mwana ya mutu na $500 basali bien na mesure ba asenga o tokobeta mitu tokobala mitu tokobala tokoma pe la base na bandako to zape ba responsable so ba otika biso boyo tokobala pe to tandoko senta ka bana na ba betela ka batolo toko sente bango nanko oyo kokanga okotangisa ba classe tango ba malbanda kosomba shinga na kange na nzela ji batia parité pour anini batia parité babi mobala osala mwasi pe fasa nini asala mais siko ya tie parité mazo ba mwasi $500 c'est-à-dire ba opesa bino basi respecter. Bienvenue sur votre chaîne ici télévision et vu que vous allez tellement éveillé et ben qui n'a pas ça qu'on refaire sur l'ongi JMK Justine Moussa Walobi Moninga ya Rachou la caramel quand on parle de Rachou la caramel nous allons directement correctement nos télévisions on va Jacques Nabi que vous avez belé votre news à Londres Nancy Kalombo na ngambo États-Unis toko zonga na Kinshasa toko ki na Afrique d'ici ici qu'on vit tous les cas ici ka bazali bazali ko réclamer Walobi Justine Moussa Kato mono kala toko mona ka Rachou la caramel mais ba vita bomoni Rachou la caramel c'est que moni pe Justine Moussa c'est ko sa makite ko malamu ka to zonga le bino awa lo mbongo mingi na sima ya caméra ya Jonathan Bonganya na loi o dali ko ningisa Kinshasa République démocratique du Congo dali ko ningana ya solo Walobi loi et yaki ya de peur et de mère na wali tiani boka ki na ngambo ya babengi mwana mboka mwana mboka tindi bululu et kasi otomoni pe Daniel Mba lobi akotika la bongo te tokendaki 500 députés boni mula mbula bana tokendaki 300 yango tokomi ko kende be balo eko mwana te ye pa habité akumbo ya yakoyo siko wapi Walobi aina loi na ye babi baki bafina kisa ba iko tula makasi basu ko bala te pona nini badote leki ba parents ba leki si okomona $500 $500 plutôt te $1500 $3000 plus 1000 bato comment ko kina ba $4000 $5000 et papa zo réclamer moi na tangisa ki mingi moi na ceci c'est là moi na ceci c'est là mais okuta kana kata ba parents bango bazolo ba nini o to koma mboka koma na modernisation faut moi siko tangisa siko bino comment otesa nebiso na bula ko retrene ba mbongo na bino ba papa likamboza ko inda so moton c'est que wana bala basi botangisa bango te boza mena ba ko tangisa bango o to ko eba lisusu te to ki ko ngana ngambo mususu ba mama mususu aza ko loba na biso eteke non soki mbongo na basinga ezali pona ko honorer toujours mwana batangisa ba classe ata to beti ko machine mais kayembe kasonga esika zali na parata ko to beti machine so zali ba na école maternelle to zongi te na université 1500 to pe 3500 les ara muki et ko kapé kati mais to ko mona parents bazo basala ko retirer balobi na ngam musto ko so balobi ke mbonga libala ya be symbole ezo be symbole na katulaka ko mona ba vi moi likasu moi monduki moi nini mais là to ko kama okuta groupe électrogène okuta papa atanga informatique te ma ko singa ordinateur toko mitu na Rachou la caramel ni leo le kala ngambo wana okuta kuna ba ko singa congélateur nyonso wana uti wapi ba parents ba ko réclamer ba mususu ba beti maboko na honorable Daniel Mbao balobi ete azali na raison nini d'autres fois qui était na $500 mais ba parents ba ko tuna dollar za ko mata okomona mobali mususu lokwa Jonathan Bonganya ya wasa tondisi mandefu atia pa ko lipoudre alobi ke biso na ko na biso tule ko belo kese bola me biso bengando bola me biso bemboto boluko be ngolo mais tant yo ko réclamer to repose à $500 sauf photo so malokese mais to ko sambwa yango ba parents musu bazali ko réclamer balobi te so basinga mbongo wana po mbongo wana ba fa musu ya kapofre na Kishasa po mbongo ne ko sunga bato so malokese tango pe baluba ba ko tomboka o balobi o te to ko luka mwanda kala bo ko luka mwa tubobu to ko luka mwa tusha nyonso wana so ke e ko singa obelo meya yango wana bato basinga ka toujours ba mbongo wana e sunga ka bato makasi e dali ko sunga na bato mais ba parents musu bazolo ba non moi c'est juste pour honorer ma fille to ko mitu na biso moko ya solo honorable Daniel Mbao azali na raison to pas na tort parce que loi c'est kota qui est le bomola qui va pandisa ba maki kuna loi c'est côté tikala c'est comme na bureau ya ba bengi mo mboka mboso
ekende kotalama yango wana nsima caméra Jonathan Bongana tobi tokoloba nano lisusu mingi te tolingaki tosola na bino mwa mingi na bato baréclamaki babiche aussi tomona mwa kala nazali wana je dis toujours un grand merci à mon papa chéri, mon papa d'amour Cléo Kaléou. Des gros bisous à ta pourquoi oublier Maman Delmode, à toute la famille Kenda, je vous aime beaucoup. Donc aussi un binobo qui est la caméra, il y a Jonathan Bonganya. Boyo kana ba réaction maman ya Congo. Boyo ko lenge kani ba jeune garçon na ba maman na bilenge ba jeune fille ba kolo ba jeune garçon ba beti ya solo maboko ba lobi ete longonya na honorable Daniel Mbao po ete biso to tulaki pe mingi ndaka ba boti to boti pe mingi mibali ba ko bala biso te ba ko lelaka mbongo ya lité to ko tana ngoma ba jeune fille ba lobi te Daniel Mbao wana ko sakana biso fu ba honorer biso to ko tana mama lobi ete ngala bota ki mwana ngala bokola ki ye mbongo la nga obe mbongo la nga. Batata qu'on a balobi non le mais ce garçon lui il vit avec ces lois là. En tout cas moi chez moi ça ne passe pas. Tout qui dans la caméra la mission juste avec Israël Kenda aujourd'hui qui nous a assisté et Toro Kitawana avec Jonathan Bongana tous quand même la réaction il y a population. Mbote mwana ngai. Mama komona. Komona mama bia. Mama bia to moni kozali mama moboti ozana bana ebele. Mais ce que tu yeba. Proposition bakoloba ceux qui bala bana basi moi c'est na $500. Est-ce que vous allez kondima peke ombali aye ko se présenter ayezo mwana na ya futi $500 pour abala e na kondima yango te parce que nga na tangisi mwana ngai mwana ngai obali na $500 na ko kondima eloko na te siko yo po ndima fo mwana no babali na combien bon bakobala ende babala kake batie predot ezana likamu na yango d'autres pe ezaka na likamu na yango mais que na $500 et simbati et ko za handicapé place nini bon lolenge nga natangisi mwana nga atangi bakelasi ebele bon sikoyo ndenge nakabaka mwana nga na $500 et simbati papa yaya na olinga pe eloko yango te soki leta pe na ndimi pe na ndengo bon nayebi te soki leta azofuta biso bana baminerval wana ça va mais so azofuta bana minerval te moyebi so tondima eloko wana eza te. Bonjour. Maman komona? Komona Maman Belinda. Maman Belinda, oza maman moboti. Loi o bakoloba proposition de loi ya ko bala bana na $500. Moi no mwasi, mobali amonani abale na $500 okondima bokilo po basi bana pe baleke be na ndako bakendeka wawa. Omoni makambo wana nyonso tu ezo dépendre na ndenge oyo pe oedike mwana na yo na ndenge oyo mwana azaleli. Bien sûr, $500, ça va na mutu oyo, amoni ke azana makoki te. Amoni libala ezali lokola eloko oyo mutu aza kozwa po durant toute sa vie. Oyo boko vanda ti kufa na bino, bo se séparer na mobali ou bien na mwasi. Alors, soki yo moko olingi o valoriser mwasi na yo. Okoyokana ezali nini koyokana ya mwasi na mobali ke mobali nanga azana makoki comme esengeli te yango wana na boye tosala kaka boye po kwano ezali kambo koyokana $500 place mususu pe bako accepter yango tout comme $500 yango place mususu bako accepter te et ça ko dépendre na façon oyo batu na yo moko mama yo moko penza boboti biso bana e basi ebele na ndako tanzo mona bana basi bazo bimawa ya kitoko bayebo bazo bango na 500 bon pona ngai moko $500 wana na otala na mobali ndenge ye moko akoloba soki alobi ke na otala soki $500 wana ke na monike oyo aza responsable ke akoki ko garder lenge mwana malamu ti kufa na eke bako former foyer ya bien oui na ko accepter mais so na monika azwa na $500 po azwa mwana na ngalobi akomisa ye soki sac ya box et aussi matin vaut mieux que mobali oyo ko se présenter azana ni pe azana kotambola na surtout ko banga nzambe po soka zana kotambola kobanga nzambe te bi valeur nzambe te ata ayeko peso $500 osakanela mwana no mais oya yebi valeur ya motuya ya nzambe ata apesi $500 ngai vraiment na continue na kopesa po na yebi nzambe wana azali le père de multitude akosala po lobi nango kutu na koki kozwa plus koleka ta 500 wana
Mbote ma chérie. Mbote. Lisolo zoyoka bazoba proposition ya loi mpona basi babando bala baona $500. Yo eza jeune, mpona yo mona onde. Mpona nga vana esimba te baloti le nzemba be yango tata sert à quartier ke mpona $500 wana. Supposons moi on a licencié. Tu as trop de dépenses, faut te l'énerver depuis qui primaire ti a comme licencié. Et ça coûte au-delà de $500. C'est comme moi mutu mo beka ka kona bala mona pesa $500 ndeni. C'est même on a vana tata ntina quartier na ndima nanga. Bongo yo mo so ba balo na 500. Na ndima te esimba te. Pour $500 ane ba fola. $500 fola. E fola ko. Yo pona babalo fo babalo na combien? Bakoba ngana ba 10 millions. Olobi? Ata ba 10 millions. Mbala nga ozongwa. Mobile mususu pe jamais ko bala moi na 500. Son mobile mususu inga valoriser moi c'est qu'on a $500 wana te. On a $500 te. Est-ce que tu n'entends pas yo mo pe nande ozaboy po babala fo combien? Pona nga moko. Tu cheka $2000. Pona yo 2000. Bo 2000 ndeza ko valoriser. Valoriser ngapinga pour valer mo makasi. 500 ko penga le makasi akoma kuna porte te. Olobi? Ate makuna porte te. Donc on se paye la main. Obi $500 la mo ngani. Eza bon argent de poche bambo moko ya miki. 500. Kasi. Bona question libala. Assemblée nationale Kambo. Mibali babala kabasi na 200 et na $500. $200 basi ya mboka. Yo za mobali. Osobala? Oui, moi je suis marié. Nazana moi si nanga non. Moi si nanga na bale na province, na Kasai occidental. Et pas na biso kutu, ezate makambo ya loi. Et pas na biso c'est pourquoi avec 15 ans au komona moi si fallait babala ye akenaye. Ça dépend. Oh, il y a 700, il y a 500, il y a 600, il y a 1000, voire même 1500 quand il y a babala kabasi. Mais et là c'est la que moi na moi si oyo azana ba oyo babotie na ba parents abotaka mwana na ye po azala ndumba te parents balaka abotaka po lelo ou bien lobi kuna mwana ya bala soit aza mobile soit aza mwasi abala ça na vie à bien bon oyo esalaka libala eza te ba $5000. L'amour eza donc amour eza bongo te amour eza kaka amour bongo eza ba complément ya que non d'autres t'honorer basi tout ça ce n'est pas que non ba déterminer ba $5000 tout ça non ce qui ba lobi pour moi ce qui ba lobi pour na $500 na moi lokola eza bien pourquoi pas ba aider bande ko na biso moso talo na na kin to sana ba célibataire ni ya basi ni ya mibali ebele ça dépend ça dépendre na 15 mutoko sala ndenge na zaboy na koko kisambongo te ba 2500 5000 na bala mwasi to sala commune religieuse to soit salle to sala nyoso to sala ekozo ata ba $18000 na kozo ngo wapi mais sur $500 et est-ce que le pas est-ce que na ba doti te et que tina bato ya ba salle so to ba na $500 bato salle paie ezala $50. Oui, ezala $50. Pour na ko bate na $500, OK, kuna po bo louer salle 2500. Sikoyo to sali nini? To simo na bato pamba po to ke ko tondisa moto ya ko famisa moto ya salle. Non, l'état peut fallait vote nani wana e ko tina bato ya salle. Po ba équilibrer un peu makamoko boye. Ba salle wana ekitatina ba $50 parce que soki moi si oyo tozo bala moi si bazo honorer azana 500. Ça il fallait ça la taille ba $100. Po makamwa neza la bien. Nazo ke bisande bande kuna bisomo mususo bazo bitenga na ko na $500 te oui. Même au bazo le ba o ya mboka. To sana bana basi na mboka wana o batanga. O mona zo le ba français. Mususo ko sala to bale na 2000 nani ka lingana na munoko. Eloko te. Bon, akepe ko tumene nani na akepe libala ngo eloko amalongo ezate asali et retour. Osamon. Ce n'est pas que o ezo sali libala ezamongo. Na province to mona kabasi mususu na bamboko bazolo babasi ya mboka $200 moni moi ça vend bien azoteka na pharmacie moi ça sosala makambo ya bien tout ça mais oyo komona moi so ya capital moi no ya botami kinoise soki ndeni na na kisha ba ko exagérer ba kei loin ba komi sabana na biso ba komi bandumba ba komi ko le makambo ya bar mwana mukebwa azokende bar awo gazo ya ngoyi soki bazana esprit ya libale ya kobala bazala bana basi ya mabala occasion yango
mpo na ngai bapara bamona te ke babotaki bana wana lokola bakomisi bango bamarché na bango non bana basi baza bamarché te toteka bango soki ndenge te epa na biso na kasai batekaka mwasi te donc eza symbole bandima kaka nini wana ni lwa wana eleka mpo baprivilégie bandeko oyo baza bacélibataire lelo tomoni na Kinshasa mwana mwasi na ndo nano abali te me avec 5 enfants oyo ya mobali abala te me bana soki combien baza wana bavandi na maparo ya bakokololo mais so moto aza marié na 5000 soki $500 akozala na occasion ya kobokola bana na ye na mwasi na ye ensemble bazo vivre ensemble. C'est pourquoi compte tenu ya biloko wana yango nde ezosalaka bandeko na biso ebele bazala kaka ndenge baza wana baoyo baza na esprit ya kobala bakobala mpe bazosepela baoyo balingi kokende na babar kotalisaka batongo na place bakendaka bakobala kaka ata baye na $500 pour finir akosala bikende bizonga lobi. Merci beaucoup. Maman tomoni ozali elenge mwasi lelo awa tokoyoka député alobi proposition de loi babalaka basi na $500 basi ya ville basi ya mboka balo bango na $200 likanisi wana mpona yo ndeko mwasi okolinga likanisi wana mpona nga nalobi boye papa tosengaka bambongo ebele bongo mpo babokilo bayaka mosusu omona bazokondane biloko nde mosusu okosenga bango $1000 à dot mais na $1000 à dot wana biloko basengo olambela bango mosusu ekuteli mosusu $600 mwa kati wana ekosikala mpe ozoma mwa miliki omela mpo yo mama oboti mwana sikoyo bango bazoloba $500 mpo biso babokilo to bando oyamba bango ndenge nini to bando oyamba bango ndenge nini mpo bokilo fo ya misusu basengaka biloko ebele okolamba bangombe olambi boye sikoyo na $500 eske ekokoka mpona koyamba babokilo misusu bakodanda dimine mpe biloko mpo soki mpe batie 500 te basi ebele bazotunda mibali bazodeklare oyo bato ezoleka ebele ya soki ezaki babokilo bando dimine biloko eza problème te eza mpe kaka malamu wana tokovote lwa wana eza un problème te soki ezala mpona bongo babokilo bakodimine biloko tokovote lwa wana. Merci mama. Un jeune fille sur le lot ba na $500 olinga pour proposition de loi député au côté na parler et non linga okuté simba ku même pas maman batangi singa tina koli boye basali nyonso pona nga 5 mukie pona nga esimba te baba comme habité selon ndenge ya ba parents na ngane ba solo la ne ba tia monta mo baba nga mais pona 500 na esimba te mukie makasi c'est là tout là c'est impossible c'est là koki ya mobali na so aza mbongo ndeni pona nga pende nga esimba te mukie faut quand même l'autre parce que ba kolenga batangisi ngai dépense au parents basali nga lekina 500 so nga ke futa parents nga 500 esimba te esimba biswa na futela na tanga molekenda ba Dubai na mbongo nanga mbote mama papa likanisi ya proposition ya député azokotisa Daniel Mbau na Assemblée nationale babalaka basi ya ville 500 basi ya mboka 200 yo moni boni siko basi ya ville 500 basi ya mboka 200 na yebite mwasi oyo sikoyo abota bakobale na boni na lingina na yeba deuxièmement mpona kobala mwasi ava bakenda na makambo ya libala ifa baba na makambo ya vie sociale bakisana ba garantie puisque mutu po abala ifa azala na ndako po so mutu aza na place te akobala mwasi na $500 so aotia mwasi yango place nini babala na makambo ya ba garantie na makambo ya loyer vie sociale ba misala net biso ba to ba graduer mais mpona kozwa musala eloko kaka connaissance kaka il faut ozala na parapluie ozala na mutu wana biso toyebi te soki na bapene makambo ezalaka bongo mpona proposition na ye aza na ye na raison puisque mbongo ya libala esilaka te mbongo ya libala eza un petit donc mbongo ya libala ezalaka symbole po mbongo ya libala mpe esilaka te lelo soki na bali mwasi meme aza na $3000 papa so aye epa nanga pa bokilo na kosombele masanga na kopesa transport na okosala nyonso me susi na biso ezali bakitisa nani loyer batala makambo ya bagarantie bato bazala
na ba place oyo bazosala mpo bazwa mbongo ya kobala mwasi na ba $500 po sikoyo soki nga nasalaka te $500 yango soki na kozwa yango wapi. Bonjour maman. C'est bon? Bonjour. Maman, tout le monde dit maman moboto into yeba proposition ya likanisa député au ya côté ici na l'Assemblée nationale que basi ya ville baba là on a 500 ya mboka na 200 et tant que maman aux likanisa ngoboni. Bon proposition et comme sanga. Puisque bango na ba député côté ba keli kuna tokende ba kende na ko sana makambo eza ya mboka. Basa na makambo eza ya mboka. Makambo wana ti ya ba mabala wana. Eza pena nécessaire te pona bango. Bon po ani pe akaboli pe mwasi ya mboka na mwasi ya awa na mwasi ya mboka na mwasi ya awa bango nyonso bamema bango mama wana akenda na maternité ka nde moko et puis kobala libala eza mobali moto ahonoraka mwasi ndenge oyo alingi soki mobali aza bambongo na ebele alobi akohonore mwasi na mbongo ebele bino bokopesa lwa ya kobala ezaka na lwa te kobala moto na moto abalisaka mwana na ye na ndenge na ye ya yebeli $500 kana nde toza oyo na conjoncture oyo obalisa mwana ya mutu na $500 $500 minerval nanu kuto bana bazofuta so oke na moke kuna minerval oyo bazofuta par an eza même pas $500 eza plus de $500 yake bakende kuna bakendeki kuna bakende koloba makambo ya mboka baloba makambo ya mboka ndeni mboka ezotambola vie ya bato vie sociale eza ndenge nini biso tozozela bayesaki biso balobi biloko ezokita tokosomba bakarton ya biloko na ba $10 nan tosombi karton ya biloko na $10 te oyo wana eza bambrouillement mutu na moto abotaki mwana na ye abalisa mwana na ye na ndenge oyo alingi. C'est pour nga penza nga na sepeli. Po papa mongo takobota mwana komisa loka commerce, oboti mwana lokola yo tangisaki mwana okomisa ye ke po babala ye o ndoko sa ba fartire belé mikisasa musala ezate. Bana ngo pe bobetela tolo ke o bate bana ngo bakoma mobulu. Soko tani na baba bana ngo babina na salite bilamba malunga te. Bazano ba mo ba mi baby sa bango moko na place ya beba lisu makasi babale ata na mbonga muke ake no vanda ka libala za la mama pour respect zala ngana pesi mo kondi félicitations na musalo makambo ya aponeli biso bazwa bango na ba $500 ba kende bazo pesa baboti mutu pasi bana na bakoma ba impoli babanga baboti te balala ka noki te bakoma bandumba likola bambonga ba 2000 na pesa sambo na 2000 ba pesa $50 so $500 babala ya kende bazaba mo bazo pesa baboti mutu pasi soko tali mingi ke impolitesse basi ba baby makasi koleka soki demoiselle na mboko za mwasi akota na njota ba jeune fille baza ya kopola koleka na biso mibali malgré tout mibali baza ba kuluna malgré tout mais basi pe bakoma bakuluna na monde ya chasse à l'homme basi baza mabe makasi malamu bakende babwaka bango wa bakende papa bakende pona nga pena batiamwe na bango ngai na biso na zwimbongo nzamba sunga ta ya kolokota na bala mibale na kobala mibale nga pena zala pe mobali ona koma pe marié ta babaki na misapi bongo so na zwi ya mariage na bakisi yao nga pe fo na bala basali biso bia musala ezate tole na passe bongo na mbongo ngo na ozwa pe na kepesa ba combien wana baboti basengaka bato basali bien na mesure ba asenga o tokobeta mitu tokobala tokoma pe la base na bandaku to zape ba responsable so ba otika biso boyo tokobala pe to tandoko senta ka bana na ba betela ka batolo toko sente bango nanko oyo kokanga okotangisa ba classe tango ba malbanda kosomba shinga na kange na nzela ji pesa ngana ko teli bumu okolongola ezemi soka kufeli yo pertina yo ngana kimi kambu oyo eza sérieux te mama journaliste tokoki jamais kobalisa bana na biso na $500 malgré la coutume na biso mais ekosimba te na mboka oyo comment makambo ebele ezoleka na mboka bango ba député ye député na ntango araisonnaki ozana bana te ya babota te ba imagine ke ya boti mwana mwasi akolisi ye ntango akolisi ye nga na ye na bale na $500 parce que ye aza da vi na bongi non mwana na biso ke basi na kishasa batuli nana biso mwasi na kishasa mwasi atulaka te mwasi aza argent rose oyo akoki jamais kotula ata natire banditi kosila volonté nde ya biso eza te bapesa bato misala batika to ezala normal coutume africaine eza bongo $500 wana papa ekosimba te lokola biso ekosimba te parce que foya na armée abeti masasi nde bapesa ye mwana so ye moto abotaki mwana wana
eza normal te basi mwasi na 500 dollars batia parité po anini batia parité babi mobali aosala mwasi mpe fasa nini asala mais sikoyo ye atie parité mazoba mwasi 500 dollars c'est-à-dire baopesa bino basi respecte valeur eza te to na posa bozala valoriser po boya bamama o bosalaka biso naza contre yango banda lelo ti lobi ti nzambe oyanga na otelemela loi wana banda lelo donc mwasi fois azala valoriser bapesa mwasi valeur 500 c'est moins mpo na ngai oyo nyonso famille osenga nde na opesa non opesa ezalaka discutable non est ce que topesaka cash badiscutaka donc il faut kovaloriser mwasi parce que mwasi mérite la valeur ok makambo ya libala yango balobi ke mwasi akita na 500 dollars siko ntango mwasi akita na 500 dollars ntango mwasi wana koya na ndako mobali abali na 500 dollars aza na mosala te ntango mwasi akokoma na ndako akolia nini mobali akobanda kotika 3000 francs est-ce que 3000 francs ekosala wenza papa yango wana tozolinga ke misala emonana nanu mbongo emonana dollar pe ekita mpona biso toza balocataire wana siko na kondima so musala ezali biloko ekiti dollar ekita tofutela bandako ya batu ndako ya 50 dollars 100 000 papa bana mibali misala eza te misala emonana nanu misala emonana libala muntu akokota libala yango abandolala banzala abando obotaka bana nzala ezali bana bango wana bakolia nini mbote mama kombo nani nga naza mama Monique mama Monique tozoyede yo mama Monique tomoni honorable Daniel Mbau alobi ete mbongo ya libala fo kita na 500 dollars bato bazali na mboka fo bakita na 200 dollars bino bamama ya bana bayebo balisaka bana touti kozwa bandeko no mama lokola yo batomboki balobi bamosusu balobi jamais moyen na 500 dollars akokende te yo mpe lokola mama ozali na bana basi depuis tozali koloba nini merci na mutuna otuni nga nasepeli likambo ya 500 dollars po bana ebele ya basi batuli awa bazemisa bango mikolo nyonso awa bazopesela bango masanga ya pamba na bapesi 500 oyo bakati wana na bamasanga bazokende kopesa ya pamba abwati bana 5 nga nasepeli likambo wana likambo ya 500 dollars nga naza d'accord nga nandimi kozela bana wana bakobala makasi bakotula lisusu te tosepeli nango me eloko tozoluka ke misala emona fati banda akota bokonzi biso bato awa tosimba eloko moko te biloko nyonso tala mesa ndenge ekauki eloko eza te sikoyo bana yango tobayisa bango ata 500 dollars ezaka ebele to eza 20 bakitisa te me dollar ifo ekita eloko eza ke dollar ekita misala emona ok ya izanaya mbote papa ouais mbote papa tout le monde ozali elenge mobali toyinto oyeba likanisi na yo par rapport ya proposition de loi ya député na biso Daniel Mbau ndenge alobi ke mibali esengeli bobala basi na ba 500 dollars po bakomonaka mibali boza ebele bobala te basi bayebele bandako batuli basi ya vite 500 basi ya mboka 200 ouais merci na likanisi ya honorable na biso oyo apesi na assemblée kuna ke libala ezala 500 dollars oui eza bien mais abandi yango très tôt abandi pena va honorable nazo répondre direct si ozali mais respect obandi likanisana avant il fallait d'abord nde boza ba député boza 500 kuna na assemblée nazo mona o nga nazo mona minute da deux députés o bazo kota motion kuna donc tous les 498 nyosa ba sa eloko te eza bien nde yo bandi bongo moko pa ko bima bandi makambo ya loyer nde zaki makambo ya loyer za 3 mois bako bandata na eloko wana loyer 3 mois ekiti omoni ke mutaya pesi garantie na ndaku 3 mois moins cher azwi ndaku taki responsable eza pa na ye si bande akoya kotala makambo etali dot ya 500 dollars mais loi déjà ya 3 mois ezaka déjà
na appliquer yango loi ezalaka bon na sande ba contribuer ba gena ensemble sike boza bosangana kuna loi na bino ezali mais ba appliquer yango te biso de futa ba garantie à 10 mois plus 1 mois ya commissionnaire yango salaka 11 mois ceux qui bino boza ensemble boyebi ke loi a et bocha loi na bino ya garantie 3 mois eza bongo te obandi bien loi na obie ya $500 libala oui etinga bo etange jeune na boité na ndimi mais obandi mabe obandi avant il fallait obanda liboso na o etali likambo etali social nanu libala yana ngosima parce que mbali ngasi na oza mbongo na ngaboy na ke bala mwasi na $500 na ochewa ndako ezate to vanda na bar to vanda na mituka to vanda na commune to na nzela non to kuteneka to kabwani ale chacun ses non eza bongo te honorable azo répondre en direct ngai DJ Dendo azo répondre yo en tout cas osali bien likanza malamu papa mais obandi yango avant to ba na biso mbongo ezangi te ya ba la mwasi na zo ba $500 siko to keto bali pe mwasi aye siko na ochaye wapi ndako te place te mbamo libala tayo moko esika député sika meka ko améliorer boba na banda ko ba loyer locatif et comme ezonga 3 mois nde bozwa ki décision na bino on pesa ka 2016 pour na bala 500 mois mboko likone ko sungola garantie te 500 na zo na wito loba na répondre awati bolo bibe ndako ba cha 3 mois ezaka 3 mois te ngana bino ba journaliste to za na kata terrain awati si les terrains si les champs wa iloko ya bongo te ndako foza 10 mois bis 11 mois ya commissionnaire sali 11 mois ozo mo bloquant donc vous avez mis bien, on a apprécié, il mois bien, on va à 500. Plus loin. Pénalité, on nous a mis balai. Mais même la Bible, comment il y a ma pénalité, c'est ça, quand ma pénalité, on a tous on mettre la Bible. Moi, c'est mon bal rose, moi, c'est moi comme il balai, mais ça tout. Ils ont dit, ça m'a moqué. On a chaté pénalité, ça là. Au pénalité, ça là pour nous balader 2, 3, non, ils ont bon même la Bible. Moi, c'est ça, mon bal rose, on a bassé, balai, mais ça tout. C'est normal, mais côté moi si ndé baboy elvaka mobali moko honorable côté on ça va mais quand on zonga non côté ta ba loyer zonga honorable 500 peut-être mobile c'est payé non c'est payé $500 mikolo komi ka boy kama bien mais m'a parler tout à m'a parler tout ça appuyer biso population tout ça ko appuyer yo mais parler to kocha moi si to bali à 500 to chewa boza 500 botikali 498 toze la bino bo pesa poko seba monso tout ma rodame pas je ne sais pas ta sengi moi de yo tangana banani po bi 500 ka dene ba sam samala mais honorable tingi pululuti o azo ningisa migolo monde ningani pour na makambo Italie congolité des pères et des mères des honorables ya otangi kombo aye makambo 500 Daniel Mbao esika za mbote na 500 ngede komi ko lika boy 500 eza bien au revoir tozana bino maele pona ngai est impossible dans sala en hauteur ngala boti mwana nga mwasi na tangisi ba classe ba université ba pasi nyonso to lali banzala lelo po ba bala ye muto banga ba na $500 na osala ngata mkomo te il faut taper mobile na mobile ne faut dépenser pour moi na ngai jamais classe on a tangisi mwana nga ba na $500 et ça ma wa mwana ngai na nde na bote na kitoko azana ngo charmante loko atanya $3000 sur za to ba mwana $3000 sur za to ba lete donc tout lycée ta obala na nzamba solo obala akobala aobala akuta pela nzila mo malama akuta mobala malama obala $500 na olinga ngote c'est impossible si bamsu bo ba $200 bamsu ba senti ba tika ba ke uta uma fuela bo $500 ya mki pona nga $500 ekoki so o boyi atika onga okay Matondo mingi na biki bozaki belé na sima ya caméra Jonathan Bonganya na ebiki boyoki basusu baseki bamususu bazui leçon bamususu ba trouver solution babi Daniel Mbavu en tout cas réfort loi na yo $500 bien sûr maman ba leli mingi et tout merci beaucoup à Rachula Caramel na ebiki na sima ya maloba ya balobi na biso topé ya ba décoration ba la télévision de ngakoto ba kisasimo ba mingi te depuis toujours Matondo na ba na kabiso pe ba balanda kabiso yango to ko senga bino bo partager vidéo na bino pe bo commenter to ko c'est là ba commentaire na bino ba remarque na bino to faire on est bien na biso mi colonel surtout Matondo mingi à mon président junior mo pour oublier Michael Bakemba toute l'équipe
Kojek to pe Apelco ba nyonso to balingaka Isine Télévision tokosenga mino s'abonner ba abonner sur Isine Télévision to lingi bino makasi mingi bo yebe pe partager vidéo na bino tokutani na mikolo mikoya.